Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Excellence Nana Manoni na mbote na yo. Mbote papa. Radio Kapi kiteli yo na cabinet na musala pona utuna yo makambo zo sala oza ministre près le président de la République outi kutuko senga bateke na bayaka na kwa mutukuna bayokana effort nini ozo sala pe po boyokani wana et comme pena effectif. Merci beaucoup pour na motuna. Na obandaki kotuna nanu ministère nangai e salaka musala nini tina nango nini ministère nangai eza ministère eza rattaché na président ya république na présidence te mais na président ya république ministère près le président et non près de la présidence ministère oyo eza na rôle ya ko accompagner mokonzi ya mboka na ko renforcer cohésion peut unité sur toute l'étendue ya mboka na biso. Eza na ba attribution mosusu. On appelle si wana eza ya munene. C'est-à-dire que naza wana na ko accompagner mokonzi à renforcer cohésion peut unité na mboka. À part attribution wana ministère oyo eza susu na rôle actuellement ya ko participer ko banda na conception ya ba réforme institutionnelle mise en œuvre nango pe suivi nango. À part attribution liée à la réforme, le ministère Nabiso est associé à Moussala ya ko participer à la commission interministérielle nyonso pe kopé ça directement mo konzamboka rapport. Et na suko suki ça ministère Nabiso et ça la activité en rapport na attribution nyonso pe est censé kopé ça rapport mensuel na mo konzamboka. Voilà ba attribution oyo et kadraka musala obiso to salaka na motuna o etali nini to sali pona conflit eza na bateke to conscientiser to sensibiliser comme toujours ce que otali ata na ba province mosusu to sengaka bandeko ya Congo bazwa conscience ke na ngonga oyo bokabwani eza na litomba te ba discours ya haine ba intérêt personnel ezo sunga mboka te to senga ka bandeko ba congolais ba sangana to comprendre que ezana mutu mosusu te o akoki ko bongisela biso Congo soki biso moko to telemite or to koki ko bongisa Congo te soki to yokani te parce que ba français babi soki bato ba yokani te bakoki ko tambola nzela moko te souci na biso ezala koyebisa bandeko ba congolais que eza tango ya biso to limbisana parce que place bato bafandi mabe ezangaka te mais mabe wana éprimé te na oyo biso tokoki kosala ba divergence na biso ezala richesse oyo ekoki kosangisa biso d'avance po tozala bomoko to tombola mboka na biso alors pona oya kwa mutu eloko liboso tosalaki biso tozalaki pa mokonzi ya mboka je pense que bolandaki que communauté ya basuku ba organisaki visite officielle ya masque suku o ezongaki to mobilisaki ba chef de groupement ebele ba komaki 84 ba utaki na Kwilu na Kwango tango ba yeba visiter officiellement masque et sengelaki na bango ko mona mokonzi ya mboka pona kopesa ye merci pona biloko mibale eloko liboso mokonzi ya mboka pour la première fois depuis Congo ebanda a nommé mwasi ya mosuku na rang ya likolo o ezangai
basuku esengela ki na bango ko pesa mokonzi ya mboka merci. Deuxièmement, mokonzi ya mboka parmi ba statut belé oyo eza na Belgique ye aponi masque suku ezonga. Ezelo moko e valoriser lisusu basuku nde esengela ki ba mona mokonzi ya mboka. Mais tant que ko pesa mokonzi ya mboka merci. Mokonzi ya mboka tellement lati souci ya kimia pona mboka na ye abandaki kolala te pona nyonso ezoleka na mai ndombe a profiter l'occasion ko senga bango ke bakota pe likambo oyo ya conflit entre teke et yaka pour kimia ezonga malgré action ya gouvernement ezali mais ba chef de groupement pe bango na bango bakoki kosolola na bakolo mabele ya teke pe yaka pona kozongisa kimia na mai ndombe ndenzela oyo roi minikongo na ba groupement mosusu bazwa ki mission officielle ya chef de l'état omonaki bilili bakendaki basali musala kitoko balongoli ba barrière na nzela ba réussir ko récupérer ba armes ba kangi ba assaillants et avant ça c'est vrai il y avait un travail oyo esalemaki soki nazo expliquer po yeba ke naza na sima ya action wana po toni ministère na ngesali nini ministère nde mutu ememelaki mokonzi ya mboka bato ministère nde mutu ezolandela ndenge nini bazosala ministère azo participer d'une manière ou d'une autre. Je crois que vous avez un message sur la cohésion et l'unité nationale. Mokonzi ya mboka alobi na lombango bakota likambo wana opération liboso ezalaki kaka ndenge ezalaka soki conflit ezali il faut que luka ba cause il faut que luka ba hauteur visible na invisible formel na informel démarche liboso ezalaki wana ya koluka ba nani baza ba hauteur ya makambo ezoleka kuna banani o bato wana kuna bakoki koyokela facilement. Ce qui a fait que na Kinshasa awa to mona ike kianfu ya tata azali ba groupement ya batekepe bazali comme ce sont les deux communautés opération liboso ezalaki ya kosangisa bango bayokana nanu awa après ko kitana bango ensemble pona ko sensibiliser bandeko na mboka batika kobomana. Une chose est vraie que tant que tosangisi bango bateke nyonso bazalaki mukonza bateke na bandeko mususu bazalaki côté ya bayaka kianfu le père azalaki mais kianfu o aza formellement na mikanda ya l'état o aza reconnu azalaki te mais démarche esukaki na kianfu o tokutaki awate o ayebi bato bazana bazamba te mais démarche ke ndai ke babengaki pe kianfu o aza na mikanda basengi aya kosangana na bango pour ensemble équiper à la complète bakende terrain qui en fois sengaki ma condition pour se déplacer ou comme là qui a se déplacer qui était à commune à Kenge à partir à Kenge azala qui bloqué azwa qui sous moyen à kokomate ma raison en blocage yé moko bien voilà que jusque là to réussissa qui ko sangisa ba kanyonso ba yokana nanu awa ba comprendre que mokonzi mboka lingi kimia basali réconciliation et puis ensemble nde ba accompagner qui commission mokonzi mboka taki en place kuna na bateke na bayaka ba vidéo la kisi musala kitoko o bango basalaki tango bazongi bake kopesa rapport na mokonzi mboka et puis mokonzi mboka azelisa ki bango lokole coïncida ki na voyage na ye alobi bosali musala kitoko na kolinga nyonso esila bo déplacer te bozela ngai nde bazoko zela mokonzi mboka azonga po apesa bango orientation mususu tosi les bitumba wana et puis ministère nangai et l'alité ils ont continué pour lancer ba message ya paix ya réconciliation musala nangai yango wana en fait ya ko conscientiser on peut conscientiser que na koloba na batu na ko éveiller conscience ya batu voilà jusque là et belé na ko koloba pona motuna excellence nana manwanina toyebi pe que expliquer biso ndenge ministère na auprès les présidents de la République ils ont fonctionné mais okendaki na kasambulu pour nos installations makamba transformateur wana pikaka na ba attribution na pikaka wana pikaka na ba attribution na ngai au fait ba attribution na ngai eza transversale partout na ba secteur nyonso ministère na ngai eza na makolo pourquoi parce que nazo salela mokonzi mboka makolo na ye eza na ba secteur nyonso donc azana liberté au travers ngai ya ko tinda ngai na ba secteur nyonso na kasangulu na kendaki parce qu'il s'est posé un problème il y a fissuration il y a division il y a bien incompréhension et bandaki ko briser cohésion na unité
nga du fait que naza na rôle na nga ya ko renforcer cohésion na unité na yambaki bandeko ya société civile balobi na nga boy babandi ba démarche depuis 8 ans bazwaka transfo te baleki na ba hiérarchie na bango nyonso bazwaka transfo te bayaki awa komona nga te me bayaki po kombamona mokonzi ya mboka apesa bango transfo nde place makolo na nga ekotaki na likambo ya ndeko na ngai o atali makambo ya SNEL baye kosenga mokonzi ya mboka babi tolembi yo moko kaka président mutu mosusu te pesa biso transfo nde balekaki na nzela ministère na ngai po bayebi ke na accompagnaka mokonzi ya mboka na kosangisa bato to conscientisaki bango ba marche oyo ezalaki ya prévu topekisaki ba marché te toyokanisaki bango tosololi na bango me tosengaki mokonzi ya mboka apesa réponse na motuna na bango bomoni ke mokonzi ya mboka réagisaki na lombango nde toke kotika transfo tokendaki biso moko te toassociaki ministre ya secteur tobengi ministre azaki absent apesi biso dircab na ye tozwi DG ya SNEL ensemble biso toke na kombo ya mokonzi ya mboka kopesa transfo o mokonzi ya mboka atindaki donc tolitaki ke bato babunda te marché ezala te bazokisana te mais cohésion na unité etikala renforcée nde place tokotisa makolo na likambo ya kasangolo excellence nana manani na zongeli susu yoza professeur d'université nazomituna osalaka nde nini préparer bako pour les étudiants et puis cause un ministère ndenge mo sur le ministère na yo près les présidents de la République est transversal pour ça la ndenge professeur d'université et puis ministère na créaka temps pe na m'organisaka eza facilité neti awa nazana cours na 14h faut na introduire cours na polytechnique naza obligé à kokende parce que ça ba responsabilité nanga donc na zwaka ba tâche na ngai na tali temps na ngai na tali ba priorité et puis na bundi pour na pesa le meilleur de moi-même. Alors tu as dit que le ministère de la jeunesse est à la rappel dans Mboka mais yo pe que le ministère na yo excellence nana manonina au sein que ba jeune n'a parlé du peuple et c'est que pour c'est vrai que le message appelle toujours mais aux hommes noté que neti ba ministère on a mis sur ba RMOP ba ko ndire ko sepelate bon ce qui bande ko na ngai ba ministre mususu ba sepelite c'est-à-dire que ba bomi ministère na ngai naza transversal ezana ba action ya renforcement ya cohésion na unité on a ko sala na ba mama ministre Jean Rakotomboka te tozana ba action surtout ko sala na ba jeune ministre jeunesse Rakotomboka te tokenda Kasangulu ministre chargé énergie à tomboki te nakendaka soki nakena province nazala accompagner na ba AT ba gouverneur ba député ministre intérieur à tomboka te c'est-à-dire que biso to se comprenaka ke mosala na biso eza transversal donc activité nanga parler du peuple ezalaki kaka te pona te ya ba jeune sur cohésion na unité nationale mais ezalaki plus pona yebisa ba jeune que bazwa conscience ya o bango bazali jeunesse eza une force jeunesse eza avenir ya lobby ba jeune na biso soko tali malamu kaka bango pende baza ba cible bazalaka facilement instrumentalisé facilement utilisé pour ba intérêt moko éphémère mais soko tali malamu bazo se retrouver te alors to regroupa ki ba jeune pona ko yebisa bango bazwa conscience ke mboka oyo ko banda tata mokonzi ya mboka azo compter makasi sur la jeunesse bango nde ba ko remplacer biso lobby et sengel na bango ba yeba que baza ba responsable déjà ya vie na bango na ya société na biso c'est pourquoi to pesa ki message ya renforcement ya cohésion ole ba utiliser bango pona ko diviser pona ko marcher pona ko finga mais bazala utiliser pona ba valeur totika banti valeur deuxièmement to pesa ki bango ba notion sur entrepreneuriat ya ba jeune to kabola ki ba connaissance sur comment ko créer ba misala ko zela kaka ya biroté ko pesa bango ba information ndenge nini ko créer mo entreprise ba kenda ka place nini ndenge nini boko sangana soki bozana mbongo ebelete bo créer fond moko bo bandelo ko na bino ezalaki fructueux na sens wana donc voilà ma solo na biso ezaki basé autour ya biloko wana tozongeli violence ya Kwamut est-ce que message moko clé ngala tangi message au tindeli ba population akuna awa pe sur biso to renforcer mon ndinga radio et comme susu message ngo so yomoko ba clé ya entre ba yakana bateke nde bazoka na techno na Kwamut na maindo bezani ba yakana bateke il faut ba yeba kelo bazo sala to mona ngona noté eza na culture ya maindo mbete
ya bayaka te ya bateke te eza mpe na habitude na bango te ba modèle ya agissement wana eza congolais te biloko wana na Congo eza biloko ya sika ezowuta bisika mosusu banda kala bayaka na bateke bafandaka ensemble babalanaka baliaka ensemble boni likambo ya moke ekoki koya komema bango na koboma na kokata bato neti basoso o bakoki koyokana te parce que place bato bafandi problème ezangaka te mais oyo eza important eza ke bato fo bazala à la hauteur ya kobongisa ya kotrouver solution na problème oyo mais bagissement ezoleka kuna ezolakisa neti eza na une main noire na nsima parce que ekokani ata na culture na biso na Congo te message tozosenga na bango bamonaki ke côté ya baresponsable ya bayakana ya bateke basalaki déjà réconciliation bakiti ensemble baréussir kobimisa bandeko babatamaki na zamba bazonga na bamboka basensibiliser bango je pense que tokosenga na bango bazwa conscience eloko bazosala wana eza ya bango te tozo miboma biso na biso tozo bebisa mboka na biso bato o bazotinda na nsima tosala biloko wana soki otali bien peut-être bafamille na bango baza na coin wana te bana na bango bazotanga baplace mosusu peut-être alors bandeko bayeba kolimbisana place oyo incompréhension ekotaki bayeba kobongisa parce que kianfu oyo tolobi oto akutanaki na mokonzi ya mboka alobaki ke ye aza na cause ya conflit wana parce que akomaka lettre na lettre wana akotisi phrase que mabele ya lunda phrase wana nde oyo ebotaki problème. Voilà encore pourquoi c'est important que le président yamba mutu wana. Et nako préciser moi moke parce que bande comme sous batuna kinga mais pona nini kianfu wana kendaki ole kianfu oyo ya vrai au hasard ekoni akende. Président aluka ta mukolo moko te kokutana na vrai ou na faux chef. Na makambo conflit oyo. Souci ya président zalaki kaka pe ezonga. Pour pe ezonga n'importe qui peut être mis en contribution. Donc naba vrai naba faux il faut basangana pour pe ezonga. Alors yé akenda yekuna parce que tozwa ki ben information que yé aza muta koma mukanda yé conflit botama pona ye yende muta sengela ki akende atubela pe azwa orientation na chef et suka ki wana te sachant que zana vrai mususu azaki na intérieur ba bengi saki pe vrai wana malgré que nzela na ye et rencontrer qui objectif na bisote a longwe kuna aye quelque part asukeli na nzela pour na ba raison oye moko ayebi. Donc je pense que ceux qui ba leader ba sangani ba pesi message population yoka mais na ko lancer sous message kaka na likambo oyo ke bato nyonso bazana simelo ko wana o bazo instrumentaliser bazo sunga mboka te batika parce que loko bazo sala ikolanda bango ata lelo te lobby ou ba génération future tozana moment te ya intérêt personnel ya koloba il fallait zalanga yete il fallait zala groupe nanga groupe na yete moment oyo soki neti bozi muto auti libanda yako bondisa bino na ndako est-ce que ba divergence ndako yebana batu basangana kananu pour trouver solution à problème et puis bozongeli ba problème na bino c'est-à-dire que minute oyo to ana posa te ya ko gérer ba conflit lié à intérêt ya batu to ana posa na ngote to ana posa batu wana so batika nanu ba problème na bango basangana to si sali kambo oyo soki te eko risquer comme na ba province mosusu ti to sutuki un matin Congo nyoso to na bitumba partout ba responsable eko sala banani to na ko senga na bango ba o bazo pelisa moto ba o bazolinga bamema ba dossier na bango individuel na mukongo likambo ya mai ndombe batika nanu. Alors, au petit message clair, Excellence Nana Manonina, mais Namonaki, ancien Premier ministre Adolphe Muzitu, Akendaki Pena Kwamut, pour nous relancer le message, Yosiko, au Monaki, du Cameroun, au Tcholoba, Cameroun, pour nous battre. Na sepela ki na initiative na ye ya kokende kopesa message. Minito to ana posa ya port ya motunyoso. C'est vrai que ya kokaki kokende avant te tango ba barrière ezalaki. Mais tango bandeko na ye ba précéda ki balongoli ba barrière, bazongisi bato na bamboka. C'est tout à fait normal ndeko
mozito aleka mpona kosensibiliser et puis mosusu oyo alingi kokende to wana posa ya motu nyonso atia loboko na ye na pate mpo tosisa bitumba wana. Excellence, nina moi bandambo mituna to bongisaki mpona kotuna lelo tosilisi à moins que vous allez le msolongo baksa pour to clôturer ma salon na biso. Mpona kosukisa na kosenga na peuple congolais nyonso basunga mokonzi ya mboka batala vision ya tata mokonzi ya mboka eza ya ko unir mboka na ye ba congolais nyonso bazala l'aise bisika nyonso bango bazwami et puis congolais nyonso a participer pour la reconstruction ya mboka na biso. Alors eza devoir na biso nyonso ya ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka po eza vision moko ya malamu soki kimia eza te toko se développer te soki bitumba ezali toko tonga mboka te. Alors eza na kosenga mutu nyonso place ya zwami na oya salaka asunga mokonzi ya mboka na ko atteindre vision na ye, c'est-à-dire to travailler biso nyonso pona unité na cohésion, to travailler biso nyonso pona développement ya mboka na biso. Voilà, on a coquille. Excellence Nana Manouanina, ministre près les présidents de la République, Radio Okapi et puis sur votre dynamique. Merci, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de GG Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur GG Link Store et GG Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. GG Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de $149. Ne tardez plus, visitez gglink.com. Ne tardez plus, visitez gglink.com.